Bonjour, bonsoir, ça dépend Air Bozolanda Bisso, c'est votre humble serviteur Jerry Kobetox DCS de la presse. Moi, Mobalu Ali Tutu Yamboumana Zolo, Bafingara chaque fois sur internet, on a vu Sabino, Narotika Roloba Mokolo TV, Robon na radio, et puis Narozanga Yagolia Mayagolobati. Merci beaucoup, Nababone Nyoso ya chaîne Nabino Feza TV RDC, ya moi na moi sur Yavani na Kati ya Londres, Bella Dinganga, Maman Sociale. Pire moto ya Zola de la Cruz Mokonzi ya Bazombo et pire moto ya Francis Ti Moulouba Cher pour continuer à s'abonner na FCB no so vidéo cause la égoïste était tindela moninga na WhatsApp na Facebook ba yo ka jira tongi nini parce que mikolo yo actualité zaraka matanga ya Shiko Pululu ngai nazomona avant ba kunda Shiko Pululu ndiye mutu moko pa Rolanda a Rolanda na makofi na ko beta parce que oyo komi koleka na ba comédie tozo comprendre te. Et par rapport à l'actualité, batu botuna kinga bobi Jérôme Bela fali mingi, fali azane déjà bien en France. Makambo bozo mona na internet wana ba porte-parole ba musicien mususu na ba attaché de presse ba musicien mususu on dirait ba leader na ba na succès te. Fali a sali déjà vidéo bo moni yango na les news des stars a commis bien et puis botika ko sa makambo ya Anaël Kagame wana. Manael Kagame wana esali nini azamona Kagame sili alors ta fali héros fali bato ya bafana botika ko pesa ba information za précise et lelo nazana Kaluji ministre ranking oyo teoka ki pasala ki groupe la vie continue hein ce qui la vie continue teoko zo lelo na quartier na matete to solo la naye par rapport ya est-ce que yé pas kena kinga kati est-ce que yé pe babenga qui est te éviter donc toke na moi transition et bon to kotisa invité na biso to koyama mokolo lelo. Merci beaucoup ndeko nanga zo edenga na caméra ba misana ko benga ya Jackie Munopwe donc asimbi caméra to ça déjà na Kaluji ministre ranking bonjour ouais Jerry Kobe mutu ba mina na internet le quoi azate il faut éviter des rankings inutiles donc il faut cohésion, il y a esprit, faisala, amour, faisala. Donc, bonjour à l'internet surtout. On a consommer biso depuis des annales. Banda carrière na biso, o etali bango koute mais basala toujours fidèle. Basala toujours amour à biso, ko tala biso ko consommer biso, ba disposer batana bango, ba vida ba wifi na bango. Vraiment, il faut te porter bango. Vraiment je dis de bonne année que année 2020 na ba mabota nyonso ezala titré na 20 sur 20 donc tout au ça là est un réussite total. Voilà le ko la pesi maloba moya malamu Kaluji to mona makelele na internet sawa Kaluji a sali groupe Kaluji to ebi mo kitania José de Londres mais a sali groupe groupe ango makelele ango bimaki ka ko fentaki ba tutoni. Ouais. C'est lui qui vit sa aventure mère sans histoire. Donc mon aventure peut faire la rapport sur ça un jour comme mon ça là yango etika là. Donc bon on a demain on a comme 7e trompette les ali groupe oyo qui po fanfare 7e trompette des fanfare et betaki. Donc nenge betaki et ko annoncer makamba bien. La petite Charou Fambote, petit mot, esprit mabé. Donc, 7e trompette, et on a fanfare et on a la dernière jour pour annoncer arriver à Jésus. Donc, on a lancé des défis, on a un boulot, défi loyal. Moutoutou, enfin, la vraie en 2020, on a réveillé. Na micro na biso na micro pas na Jerry Kobetox donc mututo ça la film ya bien ti na ba ba massa na ba collègue pour nga na présenter nga na collègue na ba collègue la nga tout ba président ba groupe tout mututo ça la film a vrai si j'étais collègue modéro collègue oh Président Lombe collègue papa Masumu collègue Vincent Kala collègue Zabatisa collègue nana ba collègue na pena banati bana pe bazali belle vie amta kalambai collègue pomba mwana pomba mwana Herman Kasongo mwana
Bon, il y a un collègue. Au moins, le tricage à ma tête. Mais vous avez ma tête. Et Kenda Boy, Mobiki Simwana. Lianza, donc Aïda. Mineur. Aïda Koutou mineur. Il y a celui Keba. Car à Foussi. Oh. Puis ça m'a ramené vrai. Car il y a Foussi. Abedachou, le patron de la. Patron, qui en 2019. Après ça, il y a de la patrie. Mais car il y a Foussi, Mobukapo. Et Katabatu Mitema. Mais là, Razwa qui a repépé. Il y a qui n'a pas baise. Donc. Tu as fait ce tomona, na bino ba comédien. Donc il y a bisio, il y a qui n'a pas baise, petit sonné. Alors ça m'a ramené pépele. Mais na nenga boulot à mineur. Qui est là siko? Akuna le mineur coûte à na zeminan. C'est là. Tant il solo ya qui là. Potolo bébé nga na butu makasi. Babi muta pelisa ka moto makasi a confirmé que Chico Poulou muta la vidéo le poison zakela. Na be mission batine nga vidéo. Batine vidéo mais il n'a pas cité les noms. Vous comprenez? On a pas telle vidéo on a expliqué. À ça pas peut-être Sandrine Mungozati. Attends qui borango peut-être lobby au quoi loba. Donc il y a lobby mais à tikali kotanga kombo il y a Chico Poulou té. Lobby ninga loba ke la kisi pena ke ça engage que bateau ça engage compréhension moko. Makam Poulou nani petit ke la loba. En fait, tu as ça monte parce que dans minute on a poto très fâché. Tout à ko analyser la ndenge na ye. Ce que ali mabe. To zali eza solo ngala olinga ba chef ya kela to fe na biso moko aleka a démentir makambo na po elongo na mitu ya bato. Parce que ndenge lobi bata poto ba tie bongo. Mais muto atiki biso ape na famille après na ba collègue après na bandeko to rebe ko senga vidéo soit na montage ne to ba illustrer biso vidéo na parce que ba tindele ngango to ye a pour ko pelisa moto te mais to ça a besoin lelo ba comédie pourquoi lelo bozo miteka boye devant public yango to lo ba lanze momoko à quoi sert gagner ce monde et perdre sa vie maramuté sa vanité place on se retrouve kana muke wana sambelango bénir ngo nzamba pesa kolinga te Congo oyo to mokili oyo koma yayo. Parce qu'il y a la moutouta au la succès le quoi je suis dans mon kilo. Vous comprenez? Donc biso ba comédien maintenant je généraliser. Na biso ba comédien. Ata bolingo eza. Ata toto ko bolingo mupanzi. Toto ko na conscience humaine, na conscience artistique na yé. O sala musala na yo pour la ko défier ba touté. O ko payer car ko payer ketchup, o ko payer ba ensemble pe ba dior boye eza ya yo. Eza te pour prouver la ngo bato. Likolo ya likemba likolo ya ko prouver to moni batu babaluki mibali babaluki ba mo pesa simaro ezali makambo foto ba ndoko deno nga tolo ba vérité mibali ba komi ba PD basi ya théâtre na ba chroniqueur ba komi ba PD basi ba komi ba lesbienne likambo na likemba on comprend donc ezali nebi ke ba PD ba to ko ba otaba loka ba pe célèbre na mokili o ko touchaka bango na bible ba ate la Bible va péder baate. Elle a pas ce mot de ma valoriser bango. Pour comment au sol émission mais t'as eu ma elle était va péder ne showbiz si maman ce qui ni ngo ba lobara. Non, il faut te peupler quand ya Nzambe, te dépeupler quand ya côté wana. Pourquoi? To ko tikala komona ba mort ba malade brisque ba échec ceux qui ba to ba se convertir, ceux qui to bongo limité ma vrai. Parce que bato ba kenaga prière biso to kenaga prière à passer de la foi ngana so ngaka wana on contredira les émissions passer de la foi benga biso mais comme je te dis mon frère ce que le pasteur avait tenu comme propos il y avait des larmes aux yeux alobaki ni lobangona alobi devant papa masumu devant ba tout au salaki ba tout batalango alobi papa message oyo nzambe mutapesa kango pa ya maman na biso mulopo maman mulopo tabenga ki pasta mulopo ala kana Kinshasa ala kini yim tabenga kam ta liboso azoka message nzambe papa nzamba lobi benga peuple la ye benga bana e baya parce que ngai nzambe likonga la ngai etelemi et pe na ngai etelemi na kanda parce que pour na ba comédien parce que monde wana est comme flou
comment c'est fait mobali na mobali ao sangisa nzoto c'était le pasteur de la foi ao lo bango boye ao lela abi mibali na mibali ba comment sangisa nzoto basi na basi ba comment sangisa nzoto ezana batu bolingi ba kisi bozo ozo elamba muninga okine nango panganga okanga ba mvute muninga abimaka te kaka yo ebele pe bakena pa machi bola bozwa mabala batu na poto boboma abi papa abango avec ko s'adresser mingi na papa masumu papa wa papa na nga me nga na mwana yo me na musala oyo tika nga na luba poza nga ite nzambe tolibla nga na luba. Comment ça fait présent un groupe de biso ba collègue boy avant peut-être son rôle il faut d'amsonner fallait kana tatami ale kana kibomango petit faut cha mabunza ba pratique wana nyonso ya mulila lobaki ba ki jalousie abinga yana ba mama benga nga na poto papa le bon collègue na artiste comédien wana atika mobela nga ya kipo mbongo wana ki nango poso malupango somba terrain mais fi wana ya théâtre zo benga nga lobala nga moni yo mobali na yo okoluka yo regretter est-ce que fi ya bongo to mobali ya bongo soka lakeli yo to sala le bisala sala ezote irizwa yo papa mutu to kota ba maison mutu to sala ba pratique à mabe mutu to sala faux les cas liboso afukama alekana batuku ba koya ba kao biso tout à genoux zambe to sali déclaration ya mais à mon regard c'est comme si pasteur de la foi abanaki les autres ya aozora mawana batu bayete. C'est comme si on a évité ce qui message qui parmi bateau bayaki. Bon je sais pas, avec un point noir tout on a évité, il y a pas ça quitté mais azakate. Donc c'est comme si azara a ciblaka le bac a son mon appel sous liwa la carte ba na lobby na yo, c'est comme si a ciblaka couche moko ya bato. Donc ba obayete nazo lela. Ba obayete au moins que ba sala empêcher à solo. Mais ceux qui message bah y était parce que la liste est longue. Bah mon équipe plus de 23 morts dans monde Zambiso. Plus de 23. Quand le tour banano, mami ndonda otika biso asalika crise boye akufi. Oh musisa soki ya mutu ekatani. Vie mundweri musisa mutu. Shiko pululu na sapongi. Ojiste ezani. Yango na ba ototikali to banga. Totala etamboli na biso, totala na sala kanini. Na kanga nani na simba nini na kendaka place nini na kinozwa na kanga mokili oyo eza ba message ngana zolo ba message oyo to ba kamwa kabwe pasteur de la force loin de Dieu à lobaka on église devant tout le monde il est ba na ba tala ba site et puis quelqu'un en direct na de la foi TV ba tout batala eza ngaité donc ce que besoin ba tout ce message tout bito ba message on a biso moko ça n'est pas mon info yango to mo ba makambo to pas pasteur. Donc, vous avez une émission au comédien, il y a moi, si tu as Mobali, tu as la vie aux hommes menés. Et là, ma somme est pardonnable, mais pratique qui les bien, il qui pédé pas en il faut que ça la tout là, la campagne, vous êtes un martyr, ou l'équivalent au la confession. Tu as une église à pasteur de la foi. Ok, c'est un bolimbi, c'est un papa, producteur, patron, site, pour attendre un site quelconque. Pour que ma cordon un site naé. Mais normal les ont problème te même mutu azo lingo peut-être ça na pratique na yo yebité. Faut senga na d'abord mobile les gens linga yo. Pour na attaquer na filmer. Mais ça pour la visibilité on va. Ah linga pas na filmer. Toi producteur Dieu moi producteur moi to patron moi site. Ni na talo jouer bien mais tu es beau mais là ngana cho au gérer site na mais na se ke ba nga beta tonga na sima. Et belé bandima et na moko wa blanchi Eliane nous on je t'aime on va monter méchant et la masse moi sur la théâtre a remoya awa na matete ato tumbai mo biso matete to bete to tumbai awa matete mobiki sa obenge ba tournage ya mawa mais akomo linga bayaya oh mais dans un rapport na vu un rapport a remolinga endeni faut na parler vous n'avez pas passé azaka soki coach ba autant makamona kibali soki joueur soki entraîneur soki coach a olinga bala mibali na 4 épreuves yo to tumba na matiti soko ye olingi mutu ngala bano ndima sala kwa ndima to mwana wapi to peut super rendez-vous hôtel o yepe te ko tumba eza mabe na l'état peut-être bon
to beta yo na matete to beto na matete to tumba yo oza mabela ba champion et dit on va champion du monde à travers ça on la PD waze quoi grand musicien ya mboka oyo Félix waze quoi notre leader le vieux Karmapa il portait contre maître et les autres Nabiso Moro Bakaluji et les autres Nabiso Moro Bakaluji ba junior 6 fois ba R10 il a fini ba et les autres ba GTM ba nani to ba champion na makambo yo to très jamais ko za ba pratique ya ki PD to ya ki les iben au monde la petite nga Eliane alors ça qui chroniqueur nae jamais au monde a commis les iben ba tchaye droiture na Niarkos vous comprenez ba petite soit Irène Vemba bazali jamais au monde ba tchaye c'est comme si le on est commis à la mode hein ce qu'on a au salaire en côté aux ayuma on dit ultime ba bengo pe na film na bango peut-être si vous comprenez que ça hors bango les tout ba pentacle boy moi mona make au mona nga bo mona ma donc ba ange tout ba yilo na ba solo monsieur supeza au mono kaluja kemba boy que rien oh mais ba to ba te so na comme boka féminine bo sentir ce que comme boka féminine ce que ba bete tonga wana imo ba boka féminine o kuma ka ba boy o kuma ba nini o mo boka féminine o ngo kima kinoko mais o boka féminine je suis féminine ba ya botika repentance botika ba pratique wana za ba pratique ya mabe parce que le lo mo ngo bien mais lobby aux conséquences catch jeep palais sauf forcer au travail na sueur na l'homme mangera la sueur de son front ce que bosser dire aux wango mais ce bataillon nzela soko faire pour na catch qui panzana carburateur que ça la boye au jeep monter on va monter est bloqué pour ça pas pratique magique au ça pas faux balard et au ça 2 mois en ngoto au ça 3 mois en ngoto plein encore voilà to comment que malé na suka mission la question suka na tout na yo merci beaucoup na Francis Chiondo ebisanga koko ma PDT IST za $2000 1500 na Kinshasa. Donc merci beaucoup na conseil opesanga et puis yo mwana mobalo komelenga na Facebook o tala kutu atangelinga na koma baninga ngoyanga keba ngana no komona nga za 19 ba koma PDT leto kebisi kaka bato bo partager mission bo partager mission au Kalouja parler avec son cœur à la masse à s'adresser na ba masse na ba passer ma proposal o yano ndinga banga da ba mona nga mutu moko brutal o ba so banika moko bundu wale sa mère ko na yolo o dama générique taka to ba beto ko générique à mère mère ba ta vandi ne ka beto ba beti ko ingir ta no fingisi mama abino donc to ko mona ba mon sibit kaka boye soki to bongolité to bongwanité to marché ba moté et en mutu to lo ba za message vous comprenez la caméra expliquer na mukilike shiko pulu na kufi liwa ya nzambe parce que batu musu ba lobi ngaka ke nozwa eloko moko ezongise lisusu batu musu ba lobi poison Kaluji tala caméra loba vérité ya liwa pulu donc seul Dieu connaît vraie vérité parce que pour la kufi a lobité a sali crise neto yoki surtout na se pongi enta daichu donc vrai liwa na ceux qui famille avec na l'art et ceux famille na l'art tout ba la volonté ba ki ba ça l'autopsie peut-être mais maman il va proposer autopsie na famille ba boyinga za kina famille babi e ko pelisa lisusu moto to tika to ko tika na ba ke de poso bona mutu ba quoi chaîne marque famille le bi o ya bomié il est pas aux l'éternel ah ba laquelle il peut hein oh moni donc nga onga na yebi na bi shika kufi cause nga na bino to yebité ati ya kofinga mwasi na ntina niveau wana yozo yango ndenge mwasi ne fingi mama ya bana ni wa kufi na nzoto na ye koko bikotele aza bien te azone lebembe kutu sans soutien tala ozo tala ebembe image ebembe ma otala mwana mwasi la ti soutien te zwani wa bana ba lobby batuna ba commentaire bandeko et puis eloko ça mabeza nini comédie balaki yo western ozo tonga ndeko no leti Kaluji jetem na muto ko tinelo western tala kutu jetem andako neza la bien te tala kutu sa bilinga linga comédie ko motonga ndeko ne pas fan. Un peuple périt par manque de connaissances. Il y a un ba haine et côté jalousie. Moi donc matanga. Bato baroya bata mité maquette le ba petit nga pinzoli. Ba ko yanga noir. Oh rapon, ba mona magi mais to kina ba film était mais a beta ba blouson, a beta ba pièce. Mais to finir ndeni parce que toi on est loko nzambe. Tout on a ton étoile étoile du Seigneur. A to finir ngweba ke ebima.
Et on a ça, Libatou, 7e trompette. Vraiment, tenez-vous prêts, car mon groupe arrive avec force, avec notre nouvel film intitulé Point d'interrogation. Est-ce que vous avez Èvre quand on est ça là qui est différencié l'osso et différencié maï na mafuta. Èvre vrai boulot et différencié de si mais le scénario to yomo nga na simba scénario ma casse et puis na rozala égoïste été ceux qui passent mon calé na bi que parmi ba meilleur scénariste obimisa ba nebele ba ya mado ba tout ça makambo wana obimisa ba nebele te babi to rendre hommage de l'air vivant. So linganga onorenga kumisanga pesanga na dame pesanga na melanie na zana bomoy. Na ezate ke na simananga oyelanga ba banderole. Nous les amis nous plairons. Nous les nains nous plairons. Non. Pesanga ba gratitude nanga de mon vivant. Donc yango batu pe oyo bimisa. Bato na maternité na yo okangaki makolote po ba bima. Ba fonda ka place bazali. Ceux qui bazata moi sampayo. Azota 10 abwaki na ndenga dim yo boli ko pamboli wapi pesa e pesa milayo so zila oluki muta bimisa yo au salema de la patrie obwaki pe na église au mona multiplication ya biso toutaki ba ignorant to bana oye ba pratique na te mais au fur et à mesure du jour au lendemain il a fort des temps mutulanga jeli français avec diction du jour au lendemain to la to ko la to la muka ba savoir izoya qu'il faut donner pour que épée sa mila op. Donc, bah c'est la film na ba masa tuba kendaki na ngoni na tango abedashu na kina omono gagné donc abedashu mais ça patron à soirée patron en 2019 a pesi makambo na ngana dédicacé avec mon cœur malgré rien donné na ça moni abedashu à comprendre makambo après mais né comme en 2020 c'est là qui tata de bundes na le bidé dernière moté venanga odilo mampuya na le bidé dernière moté ba venanga ba gi basket mona bo aka ba tunanga po za fidèle na ngai ba venanga à bête à gauche à bête à droite obit a touche motomètre beba zibeba ba mama Elena Manzila motema Amédée Manzila Coco Swag José de Londres sida bilé le bon année combattu mais jamais abattu au moins ndenge sopa bango mona nzamba aka mona nzambe ba sali ba campagne ba sali ba mission oh mais so nga le loko nzambe on a toujours triomphé et la victoire ça a toujours pour la biso ba nzambe donc BBC Lukamba alobi Kaluji ne rotinga be extrait na luka film moko boy soki pe na Monica titre te o toka kumwa pap film titre film kumwa pap so pe Kandele qui titre film Igwe de la Forêt bien le contremaître ou bien ma mère veut ça se dit que na luka na sola na serre na mo belobi maman na Zion alobi voilà to cité mais na tuno actualité du jour Kaluji soki lelo ozana musicien moko faut lukela ba musicien musumaka soki lelo ozana musicien moko faut lukela musicien musumaka mais non on est tous humains on est tous de frères si on a publié photo wana ya ndeko na yo wana na page la mama pesi la mama te la maman a publié photo azu yango pa na yo netinga na tika to kangata photo moko tena ndeko nanga ozoloba donc soki la soki bina filé pour na ziba appel moko boye ba yuma moko boye ba sense ba benga net ba bunga mais ba benga solo ba appel masqué so on go affronter faut mi photo kala monsieur Zarabien nga na yebi nga te quand internet na moni ba souhaiter joyeux anniversaire te la mama komaki oyo nani nzambe keke tu sais que c'est quand on a page mususu la mama te bormo ba commencer ki la news ce qui bormo news les sans na mo bormo oh il était là ah bon na compatir kuna photo wana na lobi te utaka musika parce que le bato ba mona ka gérer ko belelo ba mona mais ce pas aussi ba film na biso ba 2001 ça dit moi Jomo bo ya René Makondele donc semble matin ma Kotazo mais celui là comme il a trône et yango te que soit la finga photo wana il faut na silika et c'est pas souvenir mon frère so moi m'a peut-être ndemi mo lo ba douleur
na sengi na bino make douleur wana ozui ndeko agressé nga na ba message na banini vraiment douleur ane si la bino nga na saki nga na mona message ke botala ndenge biso to hutaka to hutaka je pas auto publier photo pour bonne to hutana bango na gagne ai pas cette photo na mo do ngambe to da ba kwanga bo balika bo sili to tsika na ba kwanga pamona cette photo na face na nga lelo eza ke soki ta komi héros lelo à rappelé le passé né. Moi, je trouve ça un peu mal. Au moins, mouta comme on va en aboyer. Mouta comme on va en aboyer. Boyer. Boakala. Hein? Boyer, boakala. Na proposer na ye. Comme on va en ngate, mais non. Vous comprenez? Non. Eric Lucas, il va ngai. Ah, Lucas, ma personne va demander 20 balles pour aller secret. Ezalaka, vous comprenez? À plein d'émissions, mais tolo. Et ratata, bien que boé, azo yana tchanasi. Donc c'est la vie. Mais c'est moi, c'est lui qui a vu le père, a vu le fils. Personne ne peut ignorer. Tout ça est belé. Mais non. Quel est José benga bigéri. Yo pas comme nangama ba yuma wana. Ba finga. Ve wana za Congo lozonso. Ayebi ndeka sala mukili nayi. Ayebi. Ve aza yana petit morote ayebi ba diplomatie. Po bango tu tokina bona mouvement, bano suka na salon. Ngama va kota ngati na chambrozo. Tina chambre petit na se ambetu na kota na vie. Donc ayebi vie. Voilà. Dernier mot na yo mabanga to komi na suka to dépasser kuna minute to. Ngana sengelo mo pa maman Olive Lembe ce qui peut et ngana senga maman Olive na ba action au c'est la biso ba comédien au moni le to bon tricage ba ninga ne ba luka ba commissionnaire na kuta na presse au luka commissionnaire. Donc c'est bien bon. Donc il y a un message mot clé, c'est aussi no senga sagement. Donc et vous appelez maman, première dame actuelle, maman Denise, là où repose la confiance de notre président Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton. On comprend. Donc, c'est un message au Senga, les autres, aux Apollo, aux Aloso, aux l'art, mais aux Damon, on ambiance c'est aussi là. Mais ceux qui maman n'a bon au Azanango, n'a bolingo au Azanango, ceux qui là, c'est l'Ibiso, ben école. Là, il est le pauvre, l'Ibiso Chico Pouloulou. À Tikibana. Surtout une école. Il y a des comédiens, au moins qui minerval, ils sont abordables, ils sont au foot. L'école n'a pas de primo. Est-ce que vous avez un industrie cinéma? Na biso batu. Congo bana industrie. Batu so batu, est-ce que batu wa mona mère? Là ba mona ka maman. Mais le Nigeria c'est troisième dans le monde d'industrie cinéma, Congo bana industrie cinéma. Batu là ba mona ka maman en live, na mona ba photo ba nini. Est-ce que baba na audace? Est-ce que vous attendez à proposer maman ba plan all? Machine les ont piraté ma CD na Chine ils ont faux là. Donc maman c'est la auto kabola. La journée na bête total na sali $300,000. Nous avons 600 personnes. Toi là ba terrain vide et belé là ba ki colle ba passa mera bête la so école moko pona ba artiste comédien. Mais donc on a des souvenirs neti ni plein victoire ya maman yemo ya nani? Maman Poto za nani? Maman Poto za famille Poto. Famille Poto, nous avons d'abord œuvre éthicale. Donc, à ta musicien au bana balar, à ta baotika ba œuvre té. À ta musicien au bana bané, nous on célèbre, il faut tika ba école, au tika ba plutôt à répondre à batou. Ah, puis nous mon école à Jésus. Jésus coûte au grand prophète à tika hôpital. C'est la comparaison. Na éviter soyez. Donc, après être tout, passer la biso artiste et comédien. Passer la biso école. Dans la salle, il y a 4000 places. Il y a pour côté en face n'a pas eu de peuple. Vraiment, tu vois qu'il va flair, mais école pour bana to bota, bana oba faire dans monde batiki, bana oboya, bata en école. Ah, la en école, il y a musala papa nanga bana osala et première dame, maman livre, to, machuna mandangi et ainsi de suite. Mutu atonga école au pour la comédien. Donc il n'a pas si moto na Maman Mouilou na Luanda kaba mbongo fort maman Mouilou venanga Serge Bona Solution venanga
Roger Nzimbu, mon bébé Nelito, le plus beau de tous les bébés d'Angola. Cynthia na pesi bombote et puis mère nae na robo sanate bébé c'est Lukamba mwana ya batu ya kumu ya papa na mère rêvé na robo sanate ve na ngai odula mampuya kitata de bundes muto asala ke na fêter alongola nga souci pour nga mi bien mbikande na soka pelte appela kinga kati na ngai na mi bomba ki nani kitata de bundes alobi na nga non et vos apaisements pour le revider na pesa numéro ya contact plus 243 89 64 36 268 89 64 36 268 voilà moni Percy après ça mbotena Francis donc mbotena gars rappel veille boire biso on comprend donc na ko ba l'ICC soko ça l'hôpital ça la cimetière pour battre so bikate so sali église ça la cachot pour battre so bon la moté maté à suivre. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était Kalou Jimini Sarankin, Tosoinaye, Nyonso, et Sali Kitokona et Lengi. Merci beaucoup. Nabandeko Nyonso, Landika Liloba Kalouji, et Sika Babimisa yo, Sorozimo Mouke, Kanisa Roi, moi, Nanga Baby Donja, Abenginga Papa, tu es mon père, Zoa moi tu es Oyo, Olia, Osombe Labalé, Kinangai, moi, Massango, et Sali bien. Mais sauf quand que Babino Bato et Sika Bouti, so Batangue le Sika Bouti, Pesa Rokanda, vous avez un gras. Merci beaucoup na chaîne Oyo Feza TV RDC Mabela Dinganga. Merci beaucoup na ya Jackie Moulopoué na sima caméra Blanchi président Blanchi tout le monde a gana Blanchi de je t'aime tout le monde a gana ba matanga on est plus que vainqueur est-ce que ça récompensé Koko tsanga ma évité Koko tsanga ma mati bayoti na ba to ba fina ba bundeli plus que vainqueur maman na ngai Bela Dinganga mutu na ngai mutu de moi ya Kalambai donc la moni Londres maman la moni Faim Capita dango ngazawa ana Londres leki ya bato koko panga sudi na Londres Trifoni Dangwe la patronne muta bongos ya bongos mais à comment contre-maître allez là biso mabe et puis alinga ozana bana combien ngala mona moko le bébé Nelito tango okufa ba ko mobima oh bimana il faut reconnaître avant na zalaté donc pour le moment on a bébé on a 7 ans on a Luanda de bébé ta emo ke Luanda emo so kande le kimo ba ke ke tabulay botel ba pays nyonso tabulay yo mona tabulay bokola Youssoufa c'est là to komi na suka te pardon to komi na suka ça message tabulay mambo lo wabi ke mambo kangise koma est-ce que on pèse ba mona ngelo ba nini ke mwana na yo ataza musika makila na yo ekoganga kaka prévenir tout monde qui Youssoufa na tabulay papa chante papa chante donc tabulay sénégalais bakola mingi na mère na bango mais père wana ko benga ba ndorone ba frère ça mona komina kin akenda voilà merci beaucoup de petits félicitations à mwana musuya Serre Nabiso le Loza ministre provincial il y a art il y a culture et art moi il y a papa Taboulay voilà merci beaucoup to kutana la prochaine pour continuer à s'abonner quand tu te faut le remarquer bien idéologie autant que ça banne dans la vie c'est très important on dit Igo de la Forêt tina ba aux États-Unis mais le so ba ba comme ba député ba comme ba PDG mukilesa te nyonga et mona wera mona tanga aux États-Unis avec les enfants de Macron et les George Bush voilà to komina yo mona aba classe de bino ba to komina suka voilà en tout cas Kaloudi merci beaucoup na Bela Dinganga Zola de la Cruz merci beaucoup na Ritz Pabilo moi c'est nga mwana malgré aux occupés chéri comme texte bye bye on se retrouve dans l'émission Goya.